Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Pisikanion Sobozwami, Topesibino Lisusu Mbote. Merci de nous accueillir na banda kunabino Pisikanion Sobozwami. Lelo tozo ka penser moko oyo Nzambe abongisi pona biso nyonso. Bisika Ozwami Nzamba pambola yo. Ndenge tolobaka epa Nzambe hasard ezalaka te. Tokotanga na mukanda dans Rite, chapitre 1, banda verset 1, tina verset 7. Ceux qui ont la Bible, tous ceux qui peuvent la sija méditation pour nayo et cause la malam. La Bible dit ceci. Totain kamuke. À partir du verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et de ses deux fils. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Balobi ezaki na motomoko oyo kombo ezaki Elimelech, mwasi na ye ezaki Naomi. Na mboka na bango nzale kotaki makasi. Ka lokola yo na ngai pasi kotaki makasi. Nde bazwaki décision Elimelech alobi mwasi na nga tozolongo na mboka oyo akoza nzala, akoza pasi. Tokende na mboka mosusu. Nde bakendaki na mboka na Moab. Bakendaki parce que na Moab bayokaki kuna ça va. Bayokaki kuna bato bafuta maka bien. Bayokaki kuna bato balataka bien. Kuna bato bazana bandako kitoko. Bien-aimé, oyo betaka na miso nde volonté Nzambe te. Na nyonso osala na vie na yo lukaka volonté Nzambe. Tika wa associer Nzambe na ba projet na yo. Esika musu ekozala esika malamu pona bato mususu me pona yo ebaloki ekomi mingai. Esika musu pe kozala esika malamu te pona bato mususu me pona yo eboteli yo ba fleur. Tomona yango bien-aimé. Lipamboli ya moto edepandaka na bisika yo fandi. Lupango yo fandi makambo nini baloba pona lupango wana. Moto musu azo progresser, azo prospérer na quartier, na pays, na bisika na oui. Est-ce que ça ndenge moko na yo? On ne sait jamais. C'est pourquoi eza malamu mingi na vie na yo. Olukaka volonté Nzambe. Nzambe aza posa wa associaka ye. Olingo kende temps mususu Angola, olingo kende Australie, olingo kende France, olingo kende Canada, olingo aux États-Unis, olingo kende na ville mususu, na état mususu. Olingo kende Norvège. Olingo changer mboka, eza mabete. Ko kende te parce que moni ba ninga ba réussir. Mais kende parce que Nzamba yebisi okende. Kende parce que okotambola na Nzambe. Bandeko mingi bazaki malamu na mboka na bango. Ozaki malamu na famille na bino, mais oyoki bandeko mosusu bakendaki lunda basomi mapango. Yopo landi ekei ndeko o lunda azonga ebembe. Ekena ndeko poto azonga ndenge mosusu. Te bien-aimé. Nazo décourager ou te voyager. Eza malamu mutu oyo a voyager na mutu avai na mboka oyo a voyager a ko découvrir belé. Connaissance c'est comme mata parce que au te déplacer. Eza malamu. Ba diaspora ba kendaka pe po ba yekola. Po ba mona style la vie batu mususu ba ya na ngo na mboka po na kotonga mboka. Eza malamu. Eza mabete. Ndeko bisiko zwami Olanda biso étranger, moi na mboka Nzamba pambola yo. Et si kozali eza bénéfique pour na mboka na yo. Mais problème eza nini? Bandeko oyo Elimelech na mwasi na ye Naomi bakendaki po bakimaki nzala. Bake na pays de Moab. Bazalaki bango mibale te, bazalaki pe na bana bango mibale. Bilobi tango bakei mbula liboso mwa mikolo. Papa oyo alongwaki mboka en bonne santé
akomi na mboka mopaya santé bandi ko se dégrader abeli nesika azwa réflexe ke nazonga nanu mboka te bakangi motema babi kuna nzala akoza nzala bazolia na bango me santa papa ezo simba te jusqu'à ce que Alimelek papa ya famille aye kokufa na mboka mopaya bakundi ye na mboka mopaya Rit to Naomi plutôt oyo azaki na stati mosusu akomi sikoyo veuve na famille bazaki au nombre de 4 bakomi sikoyo 3 eza plus to moins eza moins Naomi asali moins parce que atambolaki ye moko atunaki volonté nzambe te bien-aimé esiko ozali est-ce que otunaki volonté nzambe esiko ozosala est-ce que eza volonté nzambe to okei kaka po bandeko mosusu esimbaki yo oza mutu nyonso te Naomi afandi na bana mibale bana wana pe babali basi bakomi mibali minene Naomi bana o bakomi photocopie papa bakomi bamibali na ye bakomi kosokipe na mama oyo bafandi mbula liboso ya mibale ya misato 4e bazokende mwa mikolo mwana liboso ayo kufa bazaki 4 batikali de plus to moins lisusu à cause il y a des placements moko basalaki pona nzala bene mingala nanga bien na lobi ngo ko voyager eza mabete mitambo na nzambe so tambo na nzambe makambo eko simba ka oyo epeza aka na yote na kombo na Yesu yo bisika nso yoko niata eko simba makambo yokeli boso mais problème eza tambo na nzambe bafandi bakundi mwana liboso mama Naomi afandi na bokilo na mwasi na basi mibale ya bana ye na mwana moko atikalaki mbula liboso ya mibale ya misato balobi après mikolo boye mwana lisusu atikalaki akomi kobela bana ya inanete ya 50 batata mibimba bien-aimé esaka pasi ko perdre mwana na kimukolo mwana wa mibale atikalaki lisusu sali nini akufi na mboka mopaya Naomi balungwaki mboka na bango au nombre de 4 ba se retrouver kuna a se retrouver ye moko bana mibale bakufi mobali ne pas kufi donc a komi veuve pe mwasi wa kufela bana na mboka mopaya mboka oyo wane ko annoncer que kuna suboke ya kolieza ya kolata eza e komi place ya malheur bango ba mona ke place wane ozapona bango place ya bonheur nzoka nde koma pona Naomi esika aboale nde par après aya kozwa réflexe te na zonga na nga na mboka na biso azonga epo anini po yoka kike na mboka na bango nzamba visiter mboka bene mais pourquoi yokanga motema te pourquoi yozaka na patience te pourquoi soyika libala na yo na famille tel nzale koti olongwe okekota ngam mususu po yoka ikuna esimbi pourquoi yokenda ko rodeka na ba mboka oyo ozoyoki ke simbi ok mbangu pourquoi yo komi panique côté yo parce que Angola ça va pas non yo za mutu nyonso te esika oyo bato musu ba olela yo tambo na nzambe pona yo makambo yesimba esenga yo za na patience pe o associer nzambe na nyonso yo sala ozo komi tuna mingi komi tungisa trop bando voyager bando kenda ça fait ba ne belé bien-aimé ezo changer te osali ba ne belé ozo ka soni po zonga mboka ozo ka soni pourquoi olingi ozonga ibembe pourquoi olingi kaka ekoma trop tard nzamba tindinga loba na yo eza tard te po obanda na nzambe eza tard te po ozonga na mboka eza tard te po bien-aimé kokanisaka te o bato bakanisa bamonela ngai bo osali batin belé ezosimba te oyebi yango ozoboya kozonga parce que ozomona ke nde bayebelaki yo standing a vie soko zongi maboko pamba ba oseka yo tika bato baseka yo menzamba épargner vie na yo bato mingi baseka bango mele yo bakoma bato minene ka bato baseka yo lobi bakobetelo maboko mituna esika oza est-ce que ça sika bénédiction pona yo so moni ke ozokoka te ko se retrouver benga biso to ko sungo na conseil
toko sungo na mabondeli obengi biso na 081 21 36 050 soza libanda mboka olobi plus 243 81 21 36 050 benga biso tokosambela pona yo, benga biso tokosunga yo na mabondeli pe na conseil salaka makambo elongo na Nzambe. Ozaki na eta mususu na mboka mususu na ville mususu bandeko simba bien mais Olanda ki loyenga ba camarade o se retrouver côté mususu ta vie na onde komi bien-aimé te yo za batu nyonso te, yo za batu nyonso te bandela na Nzambe kolinga te za trop tard. Famille na yo baza mama za posa na yo bandeko no baza posa na yo bapaka bakufa baza posa na yo. Mais pourquoi ozo kangama kuna lipamboli na yo tang mususu eza esiko utelaki lipamboli na yo tang mususu eza esika wana te oumeli pe mingi ozozela oya na maladi. Pourquoi obandi pe kobela? Pourquoi ozolinga oya ebembe te? Zonga zongela bandela na Nzambe. Nzambe aza capable ya ko restaurer vie na yo. Volonté Nzambe za kibongo tika Nzamba lola apambola yo tobondeli. Nzambe oyo olobaka pamba te olobaki pona bien-aimé nanga. Merci parce que vous permettez à landa biso na moment oyo kolo pesa makoki sunga ye Nzambe lobela ye orienté ye kamba ye Nzambe tango na osambela bona mona bien-aimé moko ma ya miso kita yo ozoka posa kolela eza Saint-Esprit nda simbio benga biso na numéro wana toko orienté yo. Nzambe pesa bien-aimé makoki sunga ye Nzambe azonga ibembete fortifier ye Nzambe. Nzambe aza capable ya ko restaurer bien-aimé moko et si comme moi salema ki Nzambe aza capable ya ko multiplier ya ko kotsa multiplication pe addition parce que Nzambo na ote ya yo Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Tika Nzamba lola aka usapinzoli na yo na kombo na Yesu tukutani balasima. Ciao.